kati ya état ya maso akokoma ngana nzambe te bongo même na bacentre ya intérieur lokola ndenge kina kuna soki mpe namoni eza na baka ya ndenge wana ese moto wana akoki kokamba mpena centre azali na mwasi mais abala ye te abota bana même na bakoko na kati ya bacentre lokola bango bauti mibeko oyo ezali kotambusa bango ezali ndenge moko te ke na bacentre oyo ezali kokambama na banganga ya nzambe parce que na kati ya bacentre oyo ezali kokambama na banganga ya nzambe mibeko ezali ndenge mosusu tandis ke bango bazali kokambema na bainstruction oyo papa mokonzi apesaka ngai alobaka te bango na bacentre oyo ezali kofungama yango moko kuna tika basala nano ndenge bazali kosala correction ekoya na nsima donc na kotolole nano bango mais moke ntango ngai moko représentant na kokende kuna na koya kosala mosala oyo ngana nde bokote osala kuna mpe tokozala ngai na bango na masolo mpe ntango wana oyo bakozala na posa ya kokoma banganga nzambe bakomite oyo basali bakopesa bacandidature en ce moment là moke papa kopesa yango autorisation ya kochanger mwa etambole na bango et surtout comportement na oyo etali mibeko surtout ya libala parce que kuna makambo ya libala ezali na ino respecté te parce que soko moto aza kokamba bato na kati ya michel banabongi mpe azali na kotosa mibeko ya libala te ekobonga te puisque azali na d'abord vie na ye ezali na harmonie na nzambe te akozwa puissance nini ya kosalela mosala ya kokamba bato mpe ekopesa exemple na devant bato mais ekobongisama ntango na nzambe représentant na kokende kuna ngai moko mais en attendant nzambe kote koza kosuivre kuna kaka mibeko papa apesaki ngai engaka nzambe représentant kochange esaleli na bango te mais bango moko na mateya oyo baza kozwa ya libala mateya mosusu baza kozwa bango moko bazali kozwa makoki mwa bokasi ya kotika makambo mosusu ya kobandone par exemple bango moko na kati na bango bamosusu mpe oyo babongola mitema te biso tokoki te kuna ezalaka mwasi moko mobali moko mpe batika bakoma etambole wana ezali déjà prédispa moko ya malamu oyo ekoede nga ntango na kokende mpo ezala facile bayike bazala bakandidat ngaka nzambe. Merci papa olandi mpenza na kokeba ndenge outi kolembola na esika wana mais eloko wana ezopesa mwa mpasi mingi parce que eza te ke kaka bani balembongi nde bato basambelaka papa alobaki mangomba ekufa mais na mangomba mpe eza na bana mosusu bazosambela azoyoka mpe bango mais kotala ata na bible epekisami ke mutu oyo nano abali mwasi na ye te tofo aza na mwasi te akoka telema liboso mpo ate abana nzambe te olobi ke o wana soki oye kuna oya kobongisa makambo wana mais eloko wana ndenge tozoloba boye ke eza meme ke na bandeko na biso mosusu batunaka biso bamituna wana ke mpo na nini ke mutu tel bozobenga ye paster aza paster mpo na nini moto abali mwasi te alors nga moto na bali mwasi nakenda kovanda moto abali mwasi te aza koteya nini babiloko wana epesaka biso vraiment mwa mpasi nayebi te bien mais paster na kati ya bacentre bon biso toza na bapaster te mais bato baza bana ebale mbongi te bango babengaka nde bapaster babengaka banani oyo bazali bana ebale mbongi te c'est-à-dire que bazali libana bazali peut-être na baprotestant babengaka bino nde bapaster na bacatholique kuna balobaki bapaster ebale mbongi mais tandis que bana ebale mbongi bango moko bamibeni ke banganga nzambe ebale mbongi mais bango bazali bana oyo bayebi makambo ya nganga nzambe te babakake bapaster ebale mbongi mais esengeli o wana puisque wana nayebaki yango te yango nalobi ke nakoya koapprécier makambo nyonso wana ntango nakozala kuna mais lokola boinforme ngai ke babengaka bino bapaster nzambe ye moko nakanisi na Ezekiel 34 Ezekiel 34 aboyi banani aboyi bapaster donc bakoko
pour ça moi makasi avant ngana ya kolimbola bato ke bino ba pasteur ngai na lobaki na ngandambe bukote ke omi bengaka basalisi c'est-à-dire que basalisi bozali envoi ya kokoma nganga nzambe ya kokoma mokomi ya kokoma mosali bukamata ngai na koko forcer bino te bomoni makambo ndenge ezali ndenge bino bouti na etat moko ya mobulu ya bokembele oyo akotisaki makambo ebali mbonje mpona na ndenge moko ya lingomba mangomba ya kosala bisalela moko oyo ekoki kosalema te na kati ya misio ebali mbonge nde yango wana mwa mabonga mosusu ezali bino bokoki kondima nkombo ya pasteur te fo boexplike bana ebali mbonge oyo baza koya chaque jour na bacentre ke bino bozali bapasteur te bozali basalisi mosalisi azali nani ona andimi kosalela ebali mbonge mais nai na koti na sacerdoce ebali mbonge te bokoti na sacerdoce ebali mbonge ntango bokokoma bakomi basali to banganga nzambe mais mosalisi azali moni administration na biso awa bao baza kosala mingi kona basalisi to baverbalisant mais verbalisant déjà akomi kosala aza kosala mosala na nganga nzambe na kati ya box ya kobikisa bamalade tandis ke basalisi bazali kosala na baadministration baza kotoka baza misala ya appui ya bonganga ya misala ya bonganga donc nalingi koyeba boye ke nkombo ya nganga nzambe kota yebisani kambe yango te babengaka bino bapasteur sinon mbele nayebi bali oyo ya libanda babengaka bino bapasteur mais boboya nkombo wana te bo toyebisaka bango toyebisaka okake biso tozala na bapasteur te biso ozala nde na banganga nzambe wana nde bayebi yango owana ezali kaka ndenge oyo awuti kolobela sikoyo abi papa na eta molo tozotambola lelo na ndenge bato ya libanda bazali komona biso bo bazali kotala ke na kati na biso mpe ezali na bakambi mosusu oyo ke mabala na bango ebalana malamu te oyo ezali kotuka mais etamboli ya ebale mo mais voilà conseiller nakanisi préoccupation oyo na sentir yango na kati na bino nalobaki yango moke na centre ya balumbu moko na bino tona nga alobi donc soki ozala na basi mibale misato okoki kosalela ebale mbonge te nalobaki kokota na ebale mbonge c'est différent kokota na mission ebale mbonge okoki koya na ndenge ozali oye mais oyi ntango oyoki olobi donc il faut nakenda kobongisa situation ya ngai devant mokolo mokili ebale mbonge nzambe na ndenge alobi te mpo okoma nganga nzambe esengeli ozala mwasi moko mobali moko mais kaka ndenge kokoma nganga nzambe te kobatisama na molimo mosantu esengeli ozala mpo te esprit eba na nzoto na yo esengeli okweyela makambo ya fornication to adultère te donc esengeli te mpo te obatela mpenza esprit se malamu esengeli soko par exemple ozali jeune garçon to jeune fille olobi ke ngai papa ngai na kobatisama na molimo santu bakooblige yo bana mwasi te mais ozala na capacité ya kotosa mobeko ya kokwea na lisumu ya fornication to adultère te alors dans ce cas là nakosenga na bino baoyo bazali kodirige bacentre ke bato ya ndenge oyo bazala na basi mibale bakoki kozala par exemple conseiller oyo naza komona azala basi mibale papa ngai bokote pour le moment ntango kokende mbala oyo na kondima ngo soki c'est pour ça nalobaki te bokamata brochure ya mise en place botala mosala ya kotiyela ngai nalinga napesa yango mbala oyo mais na mosala bongo te bokende kokorige na bakombo alors mais botenir compte que bao bazali na baresponsabilité wana baza na basi mibale misabi na boyo yango apartir maintenant parce que ekopesa confusion na bato ebale mongi ezali bongo te yokani conseil yango wana papa eloko totunaki yango wana po soki ndenge olobaki ke makambo mosusu okoya kobongisa soki oye non mais nayebaki wana te po eza lokola ke otie obokoli bameme otie
pasteur akokengela bameme wana alokolo moko sikoyo nayebi te ndenge akobanda koencadre bameme wana nalobi te yango nalobi te ntango boexplike ngai nde nalobi ke nakoki kondima so yango te ndenge wana puisque nayebaki yango te ngai nde bokota ezaba na explikaki nga teke na kati na bino bato na kati na correction oyo papa ngai nde bokote aye kosala ezali correction na cadre ya relation ya bino na mibeko ya nzambe ce qui est différent na mokembele. Alors soki bozongi de makambo ya basi mibale basi misato pe bozalaka na kati ya kokamba ba centre oyo ebale mbonge oyo tozokamba parce que correction ekoti bokobebisa ba centre na bino parce que la puissance ekoya te bamilimo mpe kokita kuna te, n'est-ce pas? Donc nayebaki te ke kuna bato mosusu bazali na kati ya nkombo oyo babanga nde bokota mposa ngai baza na basi mibale misato kuna bazali te mais comment eso na pesa ezali te, c'est-à-dire que na ndenge tozali kosolola mpona libelo mwa malamu te masolo yango ezali boye ke bazali komona etamboli lisusu ya mabe ya bakambi ya centre oyo bazali kaka na mwasi moko mobali moko etamboli ya mabe na ndenge nini ke kuna na kati ya mabalo bango babalaka c'est-à-dire mabala na ezali nyongo ti lelo efutama mbongo te babokilo bazali koleke pa na bango kotuna bambongo mbongo ezomonana te mais babota bana mpe babota bana bakoma c'est-à-dire na bakopo mais mabala yango mbongo efutama te alors bango sikoyo bazali kotiola mababi me ndenge nini bakambi na bino bazali kokamba bino mabala ezali banyongo batuna na bango bambongo ezali te bongo baza kotelema liboso na bino mpona bakende basala régularisation. Voilà nde yango wana basala régulariser situation ya mabala na bango rapidement soki te bokotira ngai bango kombo na ntango oyo bokotindela ngai biloko po te tocorrige na kati ya brochure wana kopesa bino ya mise en place dans ensemble ya personnel ya monsieur balamonge te il faut basala soko balingi bakoma na bango emona misusu na kati ya kodirige bacentre wana babongisa abana na bango parce que c'est soki bongisami parce que nalobi correction ya mibeko wana nde le changement qui est venu oyo eyei na kati na bino kuna oyo bomoni ke bacentre bino bozali boza kosala bamakambo boza komona ke papier balimoko aza kosala bamiracle mosusu oyo bino moko boza kokamwa parce que boza kotosa mais soki botosi te ebebi bino moko bokobebisa bacentre na bino mpe ngai na kosepela te baoyo bazali na mposa ya mokili mposa baoyo bazali na mposa ya mokili bakokamba bato ebele bongo te na kati ya centre par exemple ya bosila bokambo to bolebo to bacentre nyonso ndenge bonyange tout ça non bato ya mposa ya mokili non esengeli bozala na esprit na mitema na bino na les relations entre bapuissance oyo ebale mongo azokokilisa bacentre wana mpe na comportement na bino comportement bino généralement et spécifiquement na makambo etali libala makambo etali relation ya bakambi oyo baza kodirige kuna na makambo ya basi soki bazali bato moko ya mposa ya mokili nakokondima te bazala encore moins ntango mbala oyo nganga bokota koya asanga rapport nakondima yango so te parce que oyebi discipline na kati ya kotosa miloko ya nzambe nde ekopesa te nzambe alinga bacentre wana nde alakisa différence entre bacentre balimbonge oyo baza kolanda droiture ya ndenge papa ngana représentant ebalimbonge congo aza kolandela papa na bacentre na ye ayebaka te soki boza kotosa te bino moko boza na souci te na kati na bino makambo ya ndenge wana ezala te parce que ezali na rapport na bapuissance oyo balimbonge aza kokitisa ntango nyonso na kati ya bacentre mpo te libiki esalema na ndenge bino boza kovivre mais soki bokomi bozongeli makambo ya mokembele ekobonga te. Alors mais ntango oli wana siko papa ife esalama kaka ndenge oyo olobi baoyo bazali na